toujours vivre le DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Il y a DMTV Mbote Nabino et Sengoza Abiso ya koyeba ke boze belé bozola DMTV to yebisaki bino que DMTV ezawana pona ko memela bino actualité mais ko sela bino pe bana sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux to ba réalité nega toujours vivre ango na mokili na biso donc na République démocratique du Congo ebika nde to lobaka botama congolo yo kelengi donc DMTV ezako présenter na bino en tout cas ba information nyo surtout etali ba congolais donc culture na biso et les loto lingi to tali sabino moi eloko moko to za na moi mokena domaine il y a musique dans domaine il y a culture mais avant to kota na lisolo ngo bo permettre to rappeler na bino pour tous toujours habitude wana to lemba pété tant que maladie ya coronavirus etiki biso tranquillité biso peut continuer kaka koluka moyen surtout to bundisango elongwa ezonga pena libela pour boyebika ba levaki état d'urgence mais ba lever corona te donc esenge na biso to continuer ko respecter ba mesures barrières de ba konti ba talisaki biso pour to ba komi batela to batela ba famille na biso pour prévention yango ezali seul moyen efficace autour lango pour te lutter contre maladie oyo alors lisolo to nito betela bino ezali obike mikolo yo na monde ndule ndenge peka kezalaka d'habitude lokola pe maladie yango corona ememaki biso na ba confinement ememi biso na ba état d'urgence na kobima la ba confinement na ba polémique ya Gaillard ezako kwela biso kotoyo inosbi Tigre contre Aigle Mobutu Fali Ipupa tozomona kotoyo Ferré ba soutenir Inosbi Somo mais d'un autre côté tongi total sabino mo aspect moko lo moko bosi boyebi mais tongi to saka mo réflexion moké par rapport na moi makambo ngona koloba ke ba kombo nenga ba lobaka ba kombo petang mususu landaka pe ya solo trois exemples le rôle ya mwana mbali wa ruta na en direct de Mbandaka wa mibenga Petit Fali donc ya la kineka wana koleka na babar ko interpréter banzembo ya Fali ya badaju sans même ko comprendre ba maloba wa zoloba wana banzembo za parfois la français zo comprendre na été mais yeka ndenga o qui sont abimisi yango kaka na babar ndenga zoleka muto azomela avec plaisir bazo se ki ça ya filmer ya sali boye ba bois ki peka na ba réseaux sociaux ndenge koma et sali peke ti e koya pe na matoi ya Fali ti Fali ya mbaka epe to monaka mais lelo yo Petit Fali akomi kozwa na ampleur imaginez kakutani na moko ya mutambo ya mbongo na ya mboko yo même si asa congolais te asa libanais ou d'origine libanaise na habité soka na nationalité déjà ya congolais mais asa pe mécène na monde ndule o tobengi Abedachour donc ce n'est pas n'importe qui akokutana na mutu ya bongo déjà ba artiste bazo boa kaka to mona nenga sala papa chéri jibem na concert na yemoko boya mami kai ba dollar lokola mbula et komona siko ke mutu utaki na Mbandaka zo mbana babar ti akoma pembeni ya mutu mbongo modèle wana Abedachour pe finalement akokisa peut-être msu ba rêve na mususu yemoko azolo ba peke Abedachour azoli parler donc akomi na moi sens ya responsabilité de sentir que mutu abandi moi ko changer yango tozomi lo bato bi kombo ya Fali Ipupa ezo fula e Fali apesi l'art apesi peut-être mbongo te mais kombo ya Fali Ipupa ezo sala Petit Fali et Petit Fali lelo petit à petit azo koma na moi makambo parce que aokota pe studio aobeta peut-être ba biloko moko ba genre ya ba bouquet tout premier parce que yé azape mongo aoti ba côté alors trêve de bavardage na lingina tika bino moko bolanda ye moi muke boyo kapé moi ntembo muke ko interpréter on est bon na simato zonga to clôturer le solo to memeli bino lelo je rappelle que bosolanda DMTV soki ozanda no abonné s'il vous plaît ozozela nini cliquez au comme abonné na chaîne na DMTV sans oublier petite cloche de notification ko bima à côté ou cliquez wana pe ko permettre na yo ratara le soute ba vidéo to mettre en ligne awa suivant Petit Fali nous nous retrouvons tout de suite après.
Chinois avaient vu les corps d'Arafat aller à l'enterrement. Donc ici au Congo, j'ai vu ça chez ces petits pour Fali Poupa. Donc pour lui, c'est à peine même je commence à lui rappeler que non petit, Fali Poupa n'est pas Dieu. Il faut d'abord connaître Dieu. Après, il n'y a pas Fali. Je suis pas toi qui t'attendrai, avec qui que tu y parles. Ah, on s'y sautait ta poli. Ma chérie, tu es jolie, avec tes courants polis, tes os ta pitié, et tes billes d'être approchés, avec qui ont méliné, pépé ça va l'hôtel, mon bébé d'éternité, tu veux t'aimer, je suis déjà. Donc voilà comment je l'ai raconté. Moi j'étais allé, ça fait 2 semaines qu'il est avec moi. Donc j'étais allé payer un truc à Bandal à manger. J'ai croisé en train de chanter dans la rue pour 1000 francs, 2000 francs. Et puis il y avait les gars qui me vendaient le tabac, lui a dit que non, il y a quelqu'un qui est derrière là-bas, il s'appelle Yoro. Donc va l'itoler. Donc le petit est venu dans les boules de métolé. Et la personne qui était avec moi, il m'a dit non, avant de donner l'argent, il faut qu'il chante d'abord. Donc le petit a commencé à étalonner des chansons de Fali Poupa. Ça m'a donné les chantants pour eux. J'ai dit non, petit, tu as du talent. C'est quoi ça? Tu fais quoi dans la vie? Oh non, viens justement comme ça. Je quitte Yolo jusqu'à Bandal à pied pour chercher la vie. J'ai dit non. Alors non, c'est non. Et puis à part ça, c'est quoi tes projets? Grand frère, moi j'ai imite que je suis les seules personnes qui incarnent le Fali Poupa et Dadjo. Mais à part ça, moi-même j'ai quand même des chansons que j'ai appris dans mon village à l'époque, en Mongo. J'ai dit bon, fais-moi un petit truc de papa Ochombe, improviser papa Ochombe, Jean-Marie Lukula, c'est improviser papa Ochombe. Papa Ochombe, mon amour, Jean-Marie Lukula, si papa Zozara, mon père Aminga, mon père Abemenzo, Abari Bubangoya, Monoyo Gabio, Mama, Mama, Mote, Mama Jaga Mario. Mama sana mote manchaka Mario papa na la berenga alino papa na Anthony ala berenge ngo mina mawo ngo mina mawo ngo nama wo ngo mina mama sana ngo mina ngo mina mabana Kinshasa ngo mina mabana kazi ni tos Bisoto boy kikuluma Nayaka na kitasa nayaka pasi bande kona koma kana kitasa ndego tena koma sekote na kakanga mokoye dukwasa moni ke peti na yazo subi abinda na kochi ka peti je papa rukuraje toboyi kuluna no toboyi lo yenge toboyi songi nambaka papa pati beto sokote o yenge bakochana maka Pati bete pona kobongisa mboka nekende liboso. Pati bete bwilo yenga bwikuna bwi moibi. Ali mboka na ya bongisa boya bika na pia riksi. Ngoya pati beto. So apali buba. Ngoya. Wili ba konga Mama Polyglotio. Pasuka. Merci beaucoup, c'était là les petits Fali, ça fait plaisir à Dynamo Kabemba qui nous suit. J'ai bien lu tout à l'heure, Dynamo Kabemba, merci beaucoup de nous suivre. Merci également à Sandra Nzembele S Grave. Merci beaucoup de nous suivre. Merci, bon dimanche à toi, Dieu. Merci Madinga. Merci beaucoup de nous suivre. Petit Fali, yo en soi aux alaka comédien, mais au sein ici comédie la musique. Mais ça l'a fait comédie. Bon, comédie, j'ai un mot, comédie. Oh ouais. Et ça, me touche. Comédie, que ça art. Bon, comédie. Oui, au sein de la musique, na art au sein. Ouais. Les activités, les gens approchés, les gens mais nous tapons sangai. Après, nous tapons sangai, mais des nions sur le sale. C'est bon. Nous amenons. C'est bon. Nous amenons tapés sangai, ba idée à qui naïba. Natangité.
nasuka na deuxième primaire. Ok. Na tangité, na bi pe français, na bien arrêté. Mais na bi français qui a mouqué au débris. Bon, quand je suis désolé, j'ai fatigué, donne-moi ton numéro. Quand va penser quand bana les babouches, les piments, banine. Ouais. Na okoli ça le quand na zana mutayebi, voilà ça qui ça boucha. Volonté wana zana ngwana yesi. Mais na zana courage que natanga. Pour elo na la classe. Pour classe déjà bien mutu. Ok. Okoza lelo oyemba boneshe botanga te bokuma te bolwa te po mutu pa comprendre déjà te bien si bino kinshasa ba comprendre mais bamboka libanda ba comprendre ngate ba kasi okana saba banti mais déjà que na la classe loka mama olive mama bane bele yeda shunga loka beda shu aselinga kelinga ndako nena ndako beda shu ajolinga ndako chambre salon maramunyo so ashukelinga ipona ilamba pona beka petit fali beaucoup de place boyo jambo pona ni maramwanzambe loko abie na ngana ni lukulas na panika bona rotana awiki na oyemba ipese passe alela be pecho utaki mboka boy ba jeune tala boy toko negija ba moti abeke loko moko na chana be na ngaya fondation na ngai esunga ye pour lobilo passe na place be po mama na ngaza ko kana mboka atambula na se papa na ngakufa parce qu'on a luka ka boy po na sunga mama na ngai aya awa aya ki mona pa voyage ka akomia mais atala kuna ba réseaux sociaux ba atala ngai ala batala ngai mais ko moepe yake akoma wezate yango siko nzamba bite na otikote. Ok. En tout cas, c'est une très bonne chose. Ngai na sepe ndé na courage na yo oyo parce que na mona ka yo ba place au sala rabani libanda. Na pesi na mena ngana, na pesi na mama na ngao na banwe na bashaba, mama Aminata. Pa Aminata. Ba motebele na pesi. Na pesi na fisi wa Ston. Na pesi na mena ngara Raisa Makuta, ba motebele. Wa ba famille na ngai Sincha Kapash mais social ba Jonathan Batnyonso ba sunga ngai bino to ba ko ba no sunga ngai na shaba na oyemba o pesa ba mbongo yabe ba mbote bele merci beaucoup Yorobo to commis pratiquement na suka tozo kende dernier message za na va pesa non dernier message en tout cas moi je crois que je suis la singa gina réalisateur na biso cadrice pour clip à Sikizali na Bercy moi na Melissa Yansane à part ça les Frenden toujours haute barre donc là on est en plein studio avec les petits Fali donc on est en train de faire d'abord 3 titres qui va lui permettre de respirer en attendant ces 7 titres qui vont s'enchaîner après parce que le petit il a un truc d'incarner aussi l'éducation. Donc à Salinzembo Munimo Bogimo Aboyi Mobulu Namboka Aboyi Moyibi à Sengi Naba Oyo peut bazagi le kolaye où il a tombé comme ma bombe à retardement mais il s'est réincarné. Bien sûr. Donc il veut dire que on peut donner la chance à tout le monde. Le petit Fali est là, artiste confirmé. Il a un studio, en plein studio, en featuring qui reçoit. Après il a son album à lui qui est Afro Folklore qui arrive. Et puis voilà donc comme ça. Mais en tout cas j'aimerais bien qu'on puisse suivre les clips que j'ai amenés. C'est ça qui était vraiment on va sortir avec ces clips. Le temps pour nous de dire merci beaucoup à toi ELL Lisée Lito Malienga qui nous suit. Merci encore une fois de plus de nous suivre Badega Schengen depuis Bordeaux. Merci à toi, merci à tous nos amis qui étaient branchés en train de nous suivre encore une fois de plus. Christian Matondo. On séjour à Kinshasa, bon séjour à toi, Blaise Materazzi. Merci beaucoup de nous suivre. Merci encore une fois de plus à tous nos amis Nakanisi Kopesa, Bino Bambote, Sikanini Bozali. Vous êtes très nombreux comme ça, éparpillés à travers Maître Koko Ounda. Également, j'ai pensé à toi. Bon dimanche à Héritier Mvouki, une fois de plus avec Arlette 16+. Bon dimanche à toi et bon séjour à Kinshasa à toi, Norbert Misaka. Ouais, je voulais dire à toutes ces personnes qui ont envie d'aider Petit Fali et puis qui ont envie de contribuer dans son évolution du studio, etc. Notre numéro est plus 243, Kodambo Kaya Willy Moucheni, 82 71 500. Voilà, Boti Kolandawana Petit Fali, donc il alela na Fali, idole ya Fali depuis Mboka na nenga yawa ko interpréter banzembo ya Fali na baba tangu batu bazo kabongo bazo seka évidemment batu bazo seka pour zo bima lokwa comédie parce qu'il a maîtrisé ba parole té surtout ba côté za na ba français donc au seka zo quand ça mta sa comédie nzoka mta luka vie et na cadre qui cherche wana boyebi kaka sali ke kombo ya Fali pe attirer attention à batu et fouli payer
le loyo petit à petit azo avancer mais bolandi azo le la chic. Je crois que soli mutele ligne classe atanga classe parce que classe ezanzela malamu ezanzela vraiment ya mabete. Je pense que soki bato ko sungaza neti bato lokola bango. Je crois que mutulu neti fali pour pas déjà nde tozoloba awa o déjà zalaka na fondation azo sali sabatu mais tala mutu ya boye o ya ndimi ala takombo ya fali o fali aza idole na ye ne serait-ce que tam sou pona ba chic fali pour pas koki peka kotangisa na ye. Je crois que écouter nango fali et loko moko te mais je pense que ndenge déjà comme ko approcher batu ya ba moyen batu mbongo lokola ba bedachou to ki atangi ba kombe belé wana normalement soka za vraiment la volonté wana kotanga. Je pense que vous la possible atanga abakisa toujours maïle na domaine yepe akoka kopona. Donc c'est dire que courage na ye nangi moko pa lobaka to ko lobaka e futi ete mais eza peut-être ko futaye parce que na niveau ya vie o nenga zalaki nango pour ko bima eza facilité moko lobi orphelin de père atiki mama na mbandaka mama na mboka mama zali pe infirme atambolaka te. Donc espoir ya mama eza ko te pa na ye mutaye kin mais kin nango tanga ye ko débrouiller ko yembaka na babar nzembo moto ozo maîtriser pe bien te molela na oye ti arrivé pe ka mona pe fali ti arrivé pe ke ba mécène nango ba fali ba boaka ka kutani pe na bango. Donc normalement et loyo azokoma pe pratiquement artiste et musicien certainement ba ko booster to monie wana na yorobo chance loko pamba ndeka papa yemba loba mo ba courage na ope sala ye courage na epe sali en tout cas kombo ya mutu kaka ozio lati kombo ya mutu ekoki pe ko booster yo ekoki pe ko fula yo ndenge tozo espérer en tout cas pona ye que akokende le plus loin possible mutu azora pe ka vi bongo. Donc viango kala bongo échangeate pepe kale ba imbagat article 15 débrouillez-vous échangeate. Donc petit fali azali exemple moko ya courage exemple moko ya mutu azo insister ne loko azali ko sala pe finalement ba TPK étant mususu lobby to yoka masolo mususu on ne sait jamais pour lobby ezana ya nzambe za batu balobaka ke nzamba zala ka roulage ya solo aza vraiment roulage toka moté lobby soki petit fali abwaki pe mo loko so pe nzamba tie loboko sali pe mo ni no mona mutu venant de mbandaka en passant par babar kolukaka koyemba fali koyemba ngo pe mabe komina ko seksa batu to koyemba moko okutu oyebi no koyemba banzemba ngo te mais na koyemba koyemba banzemba ngo te nde sali yo lisusu tala neni nzamba salaka makamuna. Et donc voilà un peu histoire auto linga kito partager na bino moi coup de cœur na biso petit fali komona ye ndenga bandaki bato bamona mo ba vidéo na na ba réseaux sociaux komona le lo atelemi pembeni ya mutu la bedachou. Donc c'est dire qu'il y a une évolution quand même na vie ya mutu espoir et que vous allez perdu le lingue. En tout cas si vous avez aimé notre coup de cœur il y a les lobos tika la biso like moko et surtout bon réagir à travers bas commentaires pourquoi pas mais surtout vous s'abonner à la chaîne Nabino DMTV et vous cliquez pe na petite cloche de notification robima juste à côté tobo sanate ba leva qui état d'urgence mais ba leva qui corona te malade ezali tomi bate la bande quoi en respectant ba mesures barrières ndenge ba ebisaki na biso po boyebi prévention nde masolo prévention yangonde et au sala keto koka komi bate la peto bate la ba famille na biso. Merci pour na bino bato bo pesi biso mo temps ya ko ka biso je nous to kuta na bino en tout cas très proche.